moi c'est mon bien mais babi mutu nous pas un problème n'est pas na bateau na ba défaut n'est pas na bateau donc liwa Diana na zo mo ndeni ya ko expliquer ya moté oh na teli boy ne faut mon téléphone ba 23h ba 0h moins bon febe ba boki nda Diana ngapi Diana ngapi Facebook ma be Facebook mamba saka boy na zo bana ngutuka bana balali na zo nganga na zo ba balo bana ngai ni ba be Facebook bamba sala no ma document boy kaka soki kaka mutu ba publier mu na pe kaka be akufi pe ya solo ke. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Par rapport à Air Bokolananga, Zali Jika, Mam National, Mama Banebele, Yaya Bale qui est belé. Yomoko Zoaka place Combo Oyoko Benilanga et Salanga bien, mais sauf Kobenanga Moanate, parce que Soko Beninga Moana au Pakolanga Buzoba, mais Soko Beninga Yaya au Correspetenga. Merci Naba Étoile et Jika TV News. Naibi Keboza est belé. Naibi Bokoza la paix est belé à Kola d'émission Nabiso. Bozalaka toujours des cités parce que Boybi lorsque Jika Lobaka, Oya Lobeke Zaka Bongo. Babi respect la caméraman Nabido Martoché, Azali na Simabili pour na kosala biso tozala. Actualité ezamoko toroko tsama kamudele ndeko na biso oya sala biso tozala na koseka na makamu nyonso azali suste akufi mena simaliwa na ye makamu eza tellement belé ezolobama kasi Jika loko azaka mama tokendaka toujours na kimia tokendaka toujours tozokundola tokundoli moko ya baikono tokoloba ba génération moko na oya kufi yana biso 7e bagarre bakisela ya Mireille na benga kaye nouvelle création ya Tata Nzambe oboyo sali mokili na yo ya Mireille. Bonjour. Bonjour Jika. Merci beaucoup talana balandi ya Jika TV News pesa bango mbote. Oui, en tout cas balandi ya Jika TV News vraiment aux chaînes bino donc biso a bozo bele karaté j'espère mon monaka donc les chaînes moko za éducatif donc ceux qui ont toujours les capons à retransmettre ma message na biso pour notre éduquer masse pour tout le bas haut et c'est ngili pour la population fanatique na biso balanda vraiment tous s'abonner quand même massivement na chaîne na biso donc moi tout le monde s'est connecté mais qui au cas de cliquer car de liker de commenter vraiment et vous allez malam mingi zamba pa moya wana elobelia ya Mireille et kila muya sika ya Tata Nzambe selon Jika ceux qui ont dit yango oko cliquer quand ndenge ya Mireille otoloba to bakisi les 7e bagarre parce que za kombo oyo Nzambe asala kiki ayebana na mokili pongana yo toyeba ye toyeba ki ye na kombo 7e bagarre ya ba news eza na ngeni obomingate ele roté ya ba news eza na ndeni samani baka ya Diana de salinga ka pasi tolali tolamuki Diana kufi tozalaka na hôpital tango otala ngai tango mwana banda kobela vraiment toyeba ke Diana za na hôpital kutu yebisi ngai ya Mireille na eta oyo mwana aza nango okende pas Diana ngabite na ndimite fona na ndena no soin ya na so ya komi bien na okende otala Diana na yebika obima na ye ata ndako na otala ye mais na zaki surprise orena ki otala ata na ndako mais comme na otala na mort ya Mireille ngana linga kobengo ya Mireille na yebite pona nini ngana linga kobengo ya Mireille c'est une bagarre maladie ya Diana et bandika tant to moni ki basali vidéo qui a piqué crise dans Saint-Joseph to e bandai na ngokala na yebite po bino boza bato monde na ye oui et les gars mikolo mo ba période mo boye na ko Diana bela ki tension tout ça qui est tout ça bonheur quand kali moi kala avant les cambo crise et les qui na kutana na epenga oh yango yo tension nini yango zo kansani tubadi na ngai lo te ngabite eloko bon tu zoka tension ka pamba bo c'est que likama to solone ka normal wana to seki eleki et après te ko kutana lisusu abemela na zoka bien te na zoka awa passe ngabi zo kanise kajana makila ayi na kansana ngate et apesa ngate lo mona mela ako pesa nga rapport ya muninga na ngamoko boyena tout ça tokokota kaka tuvandi azupi makolo ba atsenga kutu na likolo ya mipende na abi mama atoti katika na chata makolo ta ko chapama to seki na biso ngana yewa abi atko tumbola nga ba tika na chama makolo ko amatisi makolo
to ce qui na biso nga ba iloni sengi bière na sengi ba pesa bière nga ba na mela sucre na nga to solo li makambo na biso singila to solo sili akei après ka ba 3 semaines ba 4 semaines nga mwana beli na koto hôpital na mwana oh na ko kambu o te diana asali AVC nga oh AVC oh oui asali AVC côté ya gauche oh ba peta na zana mama mwana suna silisi na so mwana kama mwana umele makasi ni mo ko beta zaki na modon e komaki ba kotu malade be na tout mona fo panza libu mo fo sala dos non e trouble nga vraiment mutu na mona question na kende kuna on rotala distraction ko kota po moni satana zakarize satana zandenge ngana zana mona hôpital suna ba na kende kuna oya kende bokuta nga msina mutu mo be singa tam msala chaîne de parole beta msusu mutu ko bokelo je beta msuma ba belo mo boye et on ça la bien été au moins que au côté distraction moi aussi longtemps ils en ont en hôpital donc on a raison que ngabi non so la bimi na l'hôtel na donc tina ndenge oyoka sango ke no Diana akufi et ça là qui on en déni pour apparemment eza lokwa yona yebozaki en bon terme au moins ni balobi mutana ba défaut na sana ba erreur na yika mais sikoyo ngana Diana pour mba sekona ngazaka mobali ya omoni ngana na ba série obo bando ningisa obo bando ningisa na monde théâtre penza bazo ningana total 7e bagara kota boye na théâtre ma moko total wana sikona zo vivre mona mobali wana zana mona mobali wana basala mona mobali ya omoni ngana ita msusu totala uzana ba problème te mais na yebi ke ndiko na biso marketo akufi moi si moko bien mais babi mutu nous pas na problème ne pena bato na ba défaut ne pena bato donc liwa Diana na zo mwana ni ya ko expliquer ya moté donc je peux ça en cas troublé na 23h na zo téléphone pour biso ka savubu côté musu courant te dans c'est ça tout à l'heure na Kinshasa tout à l'heure na gestim na donc pour na makaba appel c'est ça donc oh na teliboué na fond le téléphone ba 23h ba 0h moins bon febe babo ki nda Diana ngabi Diana ngabi Facebook mabe Facebook bamba saka boy na solo bananga mutuka bana balali na zana nganga mnazo babili balo bananga ni mabe Facebook bamba sala no man document boy kaka soki kaka mutu ba publier muna pe kaka be akufi pe asolo ke na lobi nganga mo tema balongo na ko bata théâtre mo na zo information bien ezaki te na ekota na pakosiko na bana ko cliquer ba voice ko balongo na groupe bata théâtre ba groupe news onga na za 4 users groupe ni ba groupe ni artiste en danger qui bon artiste en danger ça théâtre yo na ba groupe bata théâtre balongo la ngai artiste en danger pa Chaka Congo bon Chaka Congo am da théâtre bon ce que user kuna ndi kan artiste en danger pour ça vient nga ce qu'on a bata théâtre pe balongo ndeni balongoli ngai pona nini pona sala témoignage na ngai témoignage on a sala kandi basa ba écarta ngai mais c'est pas vrai Chaka Congo to yenda ko tingai na kata groupe ngai même si vie côté sanga pona la na ba information pour ce que za libande za mo bulu nazo yeba ba information ma besoin le katé ne vie à côté singai na bisi ya papi na bisi ya papi mosui na PCP mbote na famille théâtrale oya bana poto o ba fuma na bana poto ne ba kotisinga na kati pona nana ndaka ba information mais oya ba ndeko na ba ninga na ngo ba créer ba longo na ngai jésus vous comprenez donc moi oya ba penza information na source exacte place o ko ba information ko ba makambo rapidement exacte o monde ba kune ko ya retard tout ça bona boya yana bana Chaka ngabi vie ko tsanga na kuna pona ba makambo ni zo les gars place na ko découvrir que as zolo asali geste pona papa na biso ya dimos en tout cas asinzamba pambolo place pe na ko yeba que non José de Londres a eu charge ya cercle donc yo yeba ki no pété siko ba réunion e bimisa ki bitumbo za ki te tozonga nanu na tango zui sango na Facebook to yo kota kuna parce que émission za mulai merci tango na zui sango na Facebook na silika ki na ngabi Facebook zo publier ma lokuta tant na tel na groupe na biso pakosiko lokola ngana dirigeant kuna naza lokola coordonnatrice ya pakosiko nde sikoyo na kumeka ba voice ya bandeko na ngaba ta théâtre ya basi oyo ngana na kotsa na groupe bazolela ngabi nini biki sike zali kamba sola so le ngabi mama na ngai eloko nini bomidiana kaka AVC oyo ngana mona batu mususu na poto mona ka fi musobe nga boy abina certain baga AVC betaki nga makasi mais ce qu'on ça va ni biki ndabiga kana yi
bato ba ote à gauche et bomaka nga ça puisque akoma ki na niveau na ndenge na biso na lelate émotion donc comprendre te donc entre troubler nga maka te ce que autres troubler nga na comprendre te donc nous dinga na landela na yeba na bité non je le bon moi na continuer ko landela na yeba non na ya moni na télémédi wana so na bina tongo na okende pona kena mort oh ndeko na ngai na tala ka na réseaux sociaux ba ne ba tindela ba nini ba lien na bina tala tie liwa nani ya Diana na cliquer boy na te robe na noir na ko itamba na moto tala boy ye azulela makasi jika nete subo ye kuna azulela makasi ya Mireille pardon lelo na boy ya Mireille lelo na boy tena kotanga ba komba ya Mireille lelo na boy ye nani omoni non ya Mireille zela yokangai jika omoni ngeza boy yo zoka ba lien tala ba signe maboko na ngai yo salika boy na tela nga na zo expliquer ba étoile ya Mireille salika boy tala batala kama maboko na ngai ezokini omoni tamba zokanga oya na kuwe bota oya na kuwe wana na oya vanda kiwana bota oya vanda kiwana place wana ya Mireille no fongola munoko makasi wana nouveau créateur nini lo bakaka na créer le côté na yoki passe yo zela mwasika ezami nga na pesa yo kombo wana bébé na yoki nde passe ndeko na nga mwasi na bi me tolingani te tuzo fongola bambanga na biso kolela makasi boye ngapi oyo zolela makasi atele ko kana Diana oyo zolela makasi atele ko lingana Diana batele to yokana te tamusu batapoto bayeba te mais batele ata ko sorola te et yindela bango donc grave ba secret on est bombama na kati vous comprenez mais na mort yo baole oh aleli makasi mais pesa ta moins indice am kendo bazolo ba azala ki boye ba itol ba comprendre te to longola ka hypocrisie solo to longola ka hypocrisie ya Mireille au moins tingai na sepeli ka bo ba laki singa fa identité na bango keno ba linginga te ozomona moi j'aime ça en plus ba linginga te bango no sauter ezaka ekiri mo boy kande to yebi ekiri wana parce que ngana ba ndeko na musuto za bien na ba Teresa tout ça trop bien na ba vie Queen Mada trop coup de colère na ba Suzy Bantu n'en parlons même pas mususu pe banga kwa autant comme bonjour anda zoli on c'est ça on est ba beta Gabriel ya Mireille problème eza makasi que sima ya liwa ya Diane makambo bimi tellement makasi bazui penza ya Gabriel babambie ne kolusu siko nga nazo yeba te nazo se réserver parce que nga naza mutu ya théâtre te nga nazali chroniqueuse te tuna nga naza yango skonde nazo tuna yo likambu ya Diane na ya Gabriel ezani. Merci pour la parole. Oui. Likambu ya Diane na Gabriel eza likambu moko oyo mokilo yebi et pas ça qui na réseaux sociaux ya mabe o tamusu zala ki obak bazo lobeza ki non tamusu na ndenge Diana zaki na mobali ye vous comprendre au moins une fois déjà tamusu transmettre un message mo bo na population o tamusu sabi septième baga wana oyebite azaki ndumba munene yango moni nganga na milobeli na nganga moko kina zaki na nga lesbienne mobali oyo mobali bayebaki na bango yo linga noka koloba te sikoyo yanga bayebaki na bango de muto na bagana septième ato lobaki na hotel biso moto yebi mais to sali kaka bien po o dénoncer ka satan mais po to yebaki na biso ko no zaki bongo donc batu nyos monde entier o bazo benga ngai basala no to yebaki na biso mais o sali ka bien ndongo dénoncer donc voilà nazali kokota Gabriel balingi babeta Gabriel eloko moko boye lokola Gabriel te omoni loko moko babetaka moni na ko ba nemba ba bébé donc omoni Gabriel baswana na ye ba discuter na ye oui pona mama mwana ngai na yebi histoire monte za ki vrai ou faux babima to babima te point d'interrogation yo yeba tendeni no samuta maboki te en tout cas na tunaka Diana Diana isaki ngai ya Mireille eza na bongo te te funa na zakana ngo so na tunu likambo bi eza bongo te na tuna suste parce que so répondre nga déjà na tuna suni na ko na insister ka non to bina ya Mireille tena eza na bongo te na tikina abi eza na bongo te na continuer te ici donc nga na auto jouer na mona ya Gabriel awa Gaïtan tel de jouer ni na mbetu mbali boso c'est mon fils
na jouer na depuis dans tout ça na katadra mais tant de jouer na pas ngana ba makam na ko ça te pasteur patron to telemi boy ba réaliser Serge papa Serge pasteur patron abi 7e ngabi non asa mwana na ngai mwana nga longoli bilamba tika na boxeur amatina mbeto ngabi ko tuta mamati ozolana ngabi ko za na wana na tournage so téléfilm wana ezaki na RDC Cinéma TV ya Kevin ngabi ko tuta nga na sima mkongo te balobi mère soki makanisi noko to tshaka ko mwana na yo boko travailler na été normal mère longola na keza mwana no tshai artiste tshai longola neto mundi ngo jouer na pasteur patron na mbeto a jouer mwana pasteur patron donc pasteur patron qui mobile camarade na ngai donc zaki bongo na film wana habitaka ne bo jouer na pasteur patron à l'aise bo matina mbeto bo jouer kimia mais yena tourne ngabité c'est mon fils mwana ko tutanga na nzoto te o asa mwana oya ngai babali ko insister ba telemeli ngai babi mère longola na neloko wana ozoma pena mwana azobanga ta ko tuta mama oya yi ozoma mais edo senga photo jouer parce qu'il croit de jouer moi sta mbali babi mère ça so boité obebisa est-ce que y a mérite tango komi place wana o résister loko moko eza na kati nanga ba pesa bino ba kombo bino ba génération na bino na kotanga ba kombo te ke bo bima na bana ya miki oui bon ba kosa osomona ke yo moko zo affirmer yango mais non yo kanga chéri bima na bana ya miki alors miche na kati ke Diana te na miche na kati attends na ngana miche na kati en tant qu'artiste oui na miche oui to bima mais batu nyonso te ozomo nga sote musina leka na loba pona monki pourquoi ko sangsa batu nyonso pona otala mama lingaza wana mama pembela za mama ipendo za mona otala ba mama wana ta ba biso nyonso ngata na loba batu nyonso pona bike oui o bazaki basi nanga ba kuma pe mibali ozomo lelo te na nsungo lo suma kambango te pas et c'est le cas déjà Jika et c'est le cas histoire elle est kakate donc bongo alors tant on a joué naé au mona ke babi na ngalo on mosu maman bisinga atalinga abi maman ça va ngabe oui ça va alors toi passe devant moi na kuza sama kongo na babi te mobali ne fazaka ngabi bon to sala boy yo la na boy so batali film moi na la na boy nga na ye na che juste na poser nzoto na ngai na nini na corps na nini na to zui coussin to bomba ki population mona te na zui coussin la che baba nuko sekanga na papa sel babi bo mona ba mama mo suka na mama ozo mon donc ozo mi pesa respect parce que ebi ke voilà na ebi wana mwana parce que mutuna wana ya problème tina tangi ba commentaire ba tout na on seka ba babi ke c'était bagarre oyebi ka pe na mwana été na otanga ba commentaire na zo seka ozo mon parce que maman na ebi réalité ole kana kuna te voilà maman na yemo pasaki na film ngo ozo mon maman na ye ayebi nga abike c'était baga akosala buzo ba na te ozo mon poto yeba na kato yebani ngana kola na mobile no tongo midi poko ngana lala bambete bena bambela bakamana ngebele merci mbate tala omoni mutu ozanga na expliquer ka obima na mibala baninga e andenge na ye nga mobile na ko tikala bolumi na ko beta tali ko pourtant yo mobala moninga ko tester yo abima na yo kanta so na valeur non azu eloko apamba azu eloko te ko alinga sangsa bi alinga sakana bien sakana na yo mona ke non na prouver na lingi mobali mbana moninga ngande bien non erreur wana tozalaka nango biso bana basi ozana moninga za camarade na yo azobima na yo azobima na azosakana na bino de fait nango fait des comptes mona ke non allez akiro bima na film sus a check no de base ngapma azalaka makangu nanga ozolo bango posa à l'aise ezo gênant même pas. Alors il y en a le bakino a profité pour na Gabriel na yebi que Gabriel a mutu moko ba show Gabriel alobaka mingi elopezo bomise munoko voilà alobaka mingi alors on a loba na Gabi nazo bango bana mutu keno toyebani poso na bi na mutu yebani bato so wanga na ngai ya ona zo lingo loba te no toyebani mais na yebi Gabriel nga na yebi na ngai na yebi caractère na ye aza mutu moko silikaka mais aza mutu moko
akardaka kanda na motema te ngai ntango bakangelinga kanda na bafille nyonso ya théâtre mais ye ngai ne tosolola ya Mireille Zelana soki ya Gabi abombela mutu kanda na motema te pourquoi ya Gabi barankine partout rankine te nakobenga ngo eza nini aza motema moto omoni mutu mosusu bakobano likambo siri mutu ngai bayebisanga makambo ti nakobenga pete makambo yo lobi na ngai nasepeli nango te non mais nasali kaka il faut kozala na discrétion discernement otali bobo mutu abenga mpona nini mpo abebisa relation entre ngai na mutu oyo to comment na gérer na garder silence eloko moko nasepelaki na camarade na nga lobi Nathalie Winnie tozalaki na match lobi ya président Moulé association ya bajoueurs les anciens des joueurs de ACK donc babetaki lobi na terrain mbeleke place papa Mbatangela donc babetaki wana bana kauka les anciens nyonso ya kauka bajoueurs nyonso ya kauka ya kala babetaki na Real équipe mosusu ya mwana ya président JP Onienze mais ozomona ke camarade na nga nasali alobi loko moko boye ta mosusu ye alekisaki yango mais nga na saisir yango alobi na scola abemoni 7e soki oyebisi ye likambo soki ozozela yango yoka mpa moto mosusu ozwa te soki 7e baga kosali likambo soki ozozela ya kotuna yo akoya te nga nayebi 7e so ntango alobi yango petit tiare na nga azalaki wana ami na nga moko mosusu joueur azalaki wana lomboto Elvis napesi bamboto ebele na Junior Song Jogo Nilu napesi bamboto ebele bajoueur ya ACK ntango bayoki bango balobi ya solo moyebi 7e abi wi nasali ne 17 nayebi me ngai elekelanga bato babakeno bayebi ye te 7e alinga buzoba te omoni nga 7e akota ya makambo na ngai te mais apesa nga conseil so namoni baconseil 7e eleki nasala nini nakimaka ye ozomake mutu oyo azoyeba mutu na ye yango nabike Gabi mpe nayebi ye elo na osenga na Gabi a éviter koswana na baleki wana azoswana na bango baleki aswani na leki to baleki ya moko baleki bo badiana baza génération ka moko te bon nayebi age ya Gabriel te nayebi mpe age ya Diana te mais nga mpa na ngai Diana azaleki donc voilà Mado Marie nani Mado Karine ya Mado azaleki ya musika azaleki kotala munene na te banzoto wana te président Thomas Libinza na Ukraine alobaki turoso na yambio na tikelo penza temps ya koloba yango zomona nazo tikelo temps parce que pour Thomas Ambroise Libinza na kati ya Ukraine alobaki tikela ye temps aloba mama Libinza na kati ya Ukraine ozo sentir Libinza ozo yoka Libinza bakombo ezali osiko lianza azwango mpona Libinza mama akomisa ngo likambo ya Mireille lelo Diana akufi selo basoupçon ekozala pa bongo ke Diana akufi na susi ya mobali oyo abandaki kosunga ye selon badi ya Gabriel loko alobaki mobali wana sundoli ye mais mutune ezali ya Mireille na théâtre musala o mobanda boza penza na ressource moko te ke lelo mobala zate ko sa sorti nga naza villageoise né grandi na Bakongo na osala théâtre te menazo vivre omoni mwana mwasi faut yeba koluka eza conseil faut yeba koluka kotala mobali te nga za mobali te j'ai vu cela avec Jésus-Christ avec mes enfants mais na bundaka théâtre na osala te mais na oteka makala na ngai mais moto oyeba te na oteka bakoni na ngai ozo comprendre neti ko makala ndenge loko ezaki te na kotaki na bakoni na oteka bakoni donc na soma bakoni na nga na mboka na ye nango na kota wana mola wana teki na zubongo esunga ngai sko moni ndenge bazoloba ke omoni depuis mobali wana kataki kosunga ye na mwana akokite sko mutuna ndenge za ba succès nyonso mwana mwasi wana sala parce que na période ya ba producteur Diana zala kosunga ekeseni esungelo mobali wana tapsa no sunga biso na bino monte bango ezate ozomona mais ngai na kokufa te kapo mobali azosunga masusu te wana eza babelo moko ya satanique diabolique parce que tozana mabe po tosalaka mibali okufa pete tozana mabe ope mibali basalaka biso donc eza réciproque nga neti ngai mirende naza boye na ju tension na kufi pona mobali ebembaliwa nga na vandika boye
atolinga je te le jure na confandi so tunanga nini o mutima ebeta ka wina otaka pena zakina basi mutima ebeta mo moso so nga manda mobali o ma bela mutima ebeti na lali pe bien te mais jamais nga na ko kufa pona bolingo non c'est vérité balobi linga mutu po pesa mutu passe na motema te yozo linga mutu po opese passe na motema po bakeno ndenge na lingi wona pesa bolingo makasi pour un jour na perdre ye akota na sama bele non neti nga nzamba ko permettre ngote nga net bo nzamba ko tinda ngape mbala bongo te pembeni nga po nga mona na nzamba mwasi moko na pesa kana no kimia vous comprenez nga mona na nzamba pesa na kimia so yo ela ngai na ba salge o nga na umela ate katika nga tranquille ya solo tika nga mi replace a bolingo non ko te bolingo kota kala bibi la shop tozoa ba étoile abonné commenter soto lo mi mabe bolingo kota kala au moins bolingo na zoaka oya mwana ngai na betelo histoire tela kasiko muntu ayeka kwa détruire vie na yo a récip po azu motema no mobimba do yimo osanti ke oso na zana ete do soki iye tuzvanda kana ikata musuki lesbienne na ngana zo mela onsuste uzomo na zongela ke mosko bien bien pona yi parce que choc onga na zoaka so choc na so ba diana ba zoaka ande konanga la duchesse a lingisa ki bakile bakufa kala balobi ke non les actualités mais moi je suis toujours en vie mobala boya yo mobala bozana ye zana biso lisolo zana biso nani jika mobali abetolo lisolo te azolo banu azo voyager abi chérie je t'aime tu es la femme de ma vie oh là là azui la yo ndako asombele biloko bovandi na ye ndako moko mobali azo voyager ke Goma hein tel choc wana te na peso ka choc exemple à choc mobile wana tiki na zema 5 mois akei pe Goma ngote alongoli basi babukisi machanga basinga azana kata kisasa obengaka mobile po yebake non ah te avion nazela soka komi une semaine 2 semaines 1 mois 2 mois 3 mois 4 mois pas de suite okomina ko bondela makasi nzambe akufi toni akufi tele encore biso basi mitema sensible na mutema malamu wapi ndeko nanga attention ko na bela na vie na ngai na bela ya ngote docteur aotala boye aotuna bayana ngana mama na ngal bi il faut to bikisa mutu moko mwana to parce que mwana to mama pona eta o mama za nango akokata motema ndeko nanga na yebisi yo ngana yana biba choc bongo ndenge se betanga ikozonga ti motema koma libende oh mobala sundola yo ko comprendre que mobala zana ki sasa vivana sasa camarade muto yo yebisa ngala amoni ke no mo soka kufa tikana yebisa ba parents na yebisa famille ke no mobali wana azala kana kisasa ako yebisa famille abi numéro mobile a changé yango bozwa obenga babengi mobile yoka mobile mama lobi sokize miona alobi nanga ba jete ko ya mire elo msusupe bo mabino wana zana ndinga songi te bo yebike jika za mtu songi te bozala pe na moko te okoza na ba wana uzana raison mais sikoyo wana uzana raison mais sikoyo ngai c'était mbaga fidèle que je suis oh ma fidèle maman fidèle mobali moko nazo so moko ozana raison mibale bele tozaka nango oui na boyi te menga nazalaki na ye moko wana kaka même ye moko ndenge azali ntango aotalanga na télévision boye aregreta abi nayebi te pourquoi nasungolaka mwana mwasi oyo mobali babenge na telefone abi mwasi wana so ezemi eza yanga namuye na mwana babima na salle dop mais so eza yanga te naye na mwana bakufa na salle dop sikoyo message wana sikoyo eyekoya pa grande sœur ekoya pa na ngambo na maboko na ngambo ya kanta so na grande sœur olanda batie main libre so tala choc à bongo mais aussi remontable nakoki mpo kosala crise à tension kaka wana kaka bovam kotanga na salle d'homme mais nayebi si yo nzambe apesanga makasi moko na nazwa te na vie na ngai nazwi force nayebisi nani mama Dorcas oyo anesthésiste nga atianga tonga ngai mama batungo oza prête ngabi wi naza prête
tokoti basali une opération à 45 minutes babeti na tonga anesthésie nazo yoka na otala pona zaki sono mena masana mena whisky obige no mena whisky ya mira to como que depeza na suka tena tali sio que non ya mo zana kufa na voilà mais na kufa kité mais pour mon que yo moko so zo benda liwa kati na yo okokende c'est là yo moko kande ocho olobi que non lisungi eza na ndenge mususu mais za conseil pe nazo lancer eza la moisa théâtre eza la chroniqueuse eza la nani kocha eliki na mobali te mobali aza mutu akoleka mobali okocha eliki ya mukeza o ache yo na ndako mutu ka bo vivraka foza na mayele luka obomba luka osale loko po moi sa fanda maboko pamba te ezali conseil ya jika soko lingi ozuya Mireille na yebi un certain moment pasteur de la foi oyebi eti asala rappel théâtre za moko na biso mais zamba pona ye un certain moment abengisa kabine alobi zamba révélé ba appel pe eleki ebele ke sambela pona bato bosala na bango musala moko aza komona mabe ya Mireille aza komona mabe na yebi na sala direct na terrain ya Buda zambe mona ba comédien eza na ebele na bino bofinga kayo eza na ebele na bino bochola kayo eza na ebele na bino bokritika kayo lelo toza wapi poto kende peza na suka biso toyaka so mona biso tozaka na ba via na mona ka belle vie tozaka oui tozaka ebele toyaka sangwa nzambe bayaka yango quelque chose en doki to mona na église mususu ndoki atiki kindoki na porte akodi na église abondele sili abina zuki ndoki na kenango donc mususu donc alita mususu ya empêchement ata mususu makambo bon ngai na helaki pona oya ngai na moni ke ils ont samoué baliwa isoya donc faut nazala ba musicien ba prière banani ataba kufa kezakara mais pas comédien bozolanda na lokola banzinzi et puis na simaliwa na bino makambo kaka mointe mutema mabe na mondi na bino soni makasi soni mais choix ezate toza bato balimbisa biso na bakindoki na biso toza nango na masumu na biso na kimotema mabe na biso population fanatique na biso balimbisa biso poso babika ba continuer kolanda biso makindoki toza nango oyo ba osunga biso te osimbeli yango te bakisi be makasi to surtout kisi to simbi makasi donc nzambe kaka tia loboko pona biso donc kisi to simbi oyo na éviter soki to kota na lola nazo yeba te donc vraiment mais boye barango ya nzambe esaka ndenge mususu simba no simba kisi musuba simba raté osimbi boye obani bana moko na nzela la 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 o comprendre te yo kati bala ba fanfare te ya bolumbu na yo siko obi ba kacha so zo ka ba beta instrumental ndenge ya bino za liboma ya bino zo ba bino kaka zela te ya turo yo o to kota 2020 ya 2022 on nzamba ko changer stratégie akobimisa na mpoasa pour kufi d'autres banal fuma boy osa yemu ka dans ville kabo pelele donc o ma fanfare ozo siko fanfare so betele e beta te mais yo moko zuya ka logo le di ozo ninga na ka mo dans ville siko ba ke fanfare na ndinga monde na bango la siko zo betele na simba mosco ndeko na po fanfare betele o te ke o bela biboma eri yango ite c'est bagari ya Mireille tala caméra na ndenga bosembo to komi peza na suka pona matanga ya tiani trouble eza makasi boyoka neza te nini eza te koloba nanu ndini na bandeko oyo bosana bango mosala moko so mutu azala pe na mabe na ye parce que mobali yango oyo baobetela matoi ndenge tozoyoka azalaki mpe mobali ya camarade ya tiani ayi mobali ya fifi miel dekavia donc ya otali caméra mpenza oyebisi bandeko na yo eloko moko ya moto koma na suka oui conseil on peut se conseiller donc et là on a aussi encore na bande ko na ngai ya partout dans le monde ya artistes comédiens ya journalistes vraiment tout le la diana tout le monde la fertilité oyo tout le monde ba keren oyo ezo mabiso na sikate na litumba moko te tout ça bana na nzambe to e bandenge ko se discipliner ko se respecter au moni biso moko to zo ko mifindi ça pona nini likamo moketo likina réseaux sociaux au moni balobi lisu oya mondele ka to otala oyo yango matisaka yango kaka ekitsaka alors pour ekitsa biso te to ba lole mona biso to tunango cette fois pour te ba makambo ni oyo to koloba na réseaux sociaux na oyo to koloba te so moni ki ozana kama koloba te ovandi na kimi ngana zaki na ngana kama koloba te bo monte na vanda ki na mais tellement que likamba diane ye
bandeko na ba journaliste ba ko lukanga ipona lo bele kabadja ko totambola kanze la moko na bino voilà na ebité so bozo comprendre nga alors tout le monde la ba futilité yo mutu osaki na motema mabe envers Diana po Diana banola ta ba talent Diana zaki kitoko le kayo sepela te pona kati ya monde ya théâtre ba tambusa pena talent na kati ya théâtre za Diana na masirika oui na yebi Diana na masirika so relativement caleçon coupé à caleçon pena na talent wana ba boîte film nigérien ba boîte qui libelle pena bo tatouage ça bo tatouage na masirika de bazali pena ba guerre ba talent bango mibale parce que bazala ki pe baninga donc là on sait na Diana bisika kei so ba kuta na en tout cas bazala bien na masirika parce que azali pe moninga na e donc tout li na e ndenge papa na ngai pe ko sumutoto azolela manani Diana donc tout le vraiment en tout cas pour na sukisa enakoya kobosana to ti kokunda Gimario mena matanga Gimario boyo kana kite bomona na kite eloko moko te parce que nayebi nazoyeba pete to komika na suka me lilobaka moko nayebi te na matanga Gimario au moins yo to sengaka Gimario azaki pena nzonzinga te donc bato belé ba yeba kite ngapa nazali na informé te ono sutuka babi ebemeni bakunda vendredi no sutuka babi ono jeudi bakundi ngab programme pesama qui est un peu désordre donc on a tellement qu'on a réussi sur il y a un moni ba de belé ba artiste ba kinda kite donc ba sutuka ki na nga mabete en tout cas mingi ba kinda le wala ngana sutuka ki c'est que mingi pe ba sutuka ki donc voilà donc to ko lo ba mabe pona ba ninga te aussi longtemps et le boy salama ngi boy na boy donc vérité ne les garanties na ko pesa mbote na merci aya sengi katolela Diana na tolela Diana pesa 3 ou 4 personnes mbote tika boy 3 ou 4 personnes ba boye vi déjà 3 4 personnes ya bien tout le monde na prophète ko ne pour le Dominique papa banebele muté maman safara tout le monde bon siko na pesa siko 4 personnes 4 personnes au seul ngol déjà pesca 4 personnes na pesi mbote na pesi mbote na Espérant Kwanza Munu euro dollar nde yaye donc Kwanza euro yaye 2 na pesi mbote na Jojo Mbata mardo chose moi biloko yaya otala na pesi mbote azongeli des fois na pesi mbote sali 3 4e personne ensemble na lola oh là là ça chauffe ça crépite maman Véronique Biaka na pesi bambote bili vraiment en tout cas nzamba pambola tabisi ya moko Pauline Blandine na Grèce na pesi bambote bili papa peko sumutoto vraiment yango vraiment en tout cas merci na ba fanatique na ngai merci na yo PJK vraiment en tout cas fille moko bien fille ozala kasaranki sans polémique lokola Léon Soki donc aboya na polémique donc biso toza wana pona bino soki to sali mabe bo bengi biso de bo benga biso na plus 243 89 39 72 708 Rita Bosiki mwana mongala solo Amérique na Japon on kadisi ko flatter na boyi so na bouger c'est que Jika assise to kati epenza to akatani mobimba merci beaucoup Mardoché soko bongisinga seke na komi na suka to pesi merci na ya Mireille na benga ke ekelamu ya sika parce que nzamba lokotier a commissie a pesi valeur il faut to pesi ka kombo ekelamu ya sika ce n'est pas facile. Vraiment, na ebisi bino que ce n'est pas facile. Le quoi nzamba zuye a commissie face à Kakombo et kila muyasika. Abonnez-vous massivement. Merci et bonjour. Na papa fraîcheur à partir ya Suisse. Merci beaucoup. Na ba onyo so ba soutenaka Jika. Équipe Mobimba Jika TV News. Abonnez-vous massivement. Merci beaucoup na papa Tsaka Congo. Biso to benga kaye vieux chaud, vieux chat. Merci. Na ba onyoso bachaka maboko na bango po Jika kende liboso. Rachel Tobi mon ami, ma famille boza ebele. Soki Yesu Masia Nazareth azongite tokotani balasima ya Mireille Nzamba pambola. Amen apambola peyo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Beaucoup de bisous. Bye.